Noëlla TV, abonnez-vous massivement. Yasika, Noëlla TV, eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe bakasa. Mama s'abonner et pas de qu'on a biso Noëlla TV. Et point. Bonjour, bonsoir, la Balandia Noëlla TV. Coucou, bonjour, bonsoir. Bisi kanyon so bozwami, ça dépend nyonso na Asie, na Amérique, na Europe. Na bisika nyonso na Asie bozwami Balandia Noëlla TV na pesi bino mbote nzambe abatela biso apesa biso ba longue vie mabota na biso nyonso. J'espère toza bien. Sans nzambe eza mobulu, sans nzambe pe tokosala eloko moko te sans nzambe. La famille vraiment na pokwa na ngai ya lelo na ye ko bota so lisolo ya artiste na biso Koffi Olomide. Vraiment bandeko na nga Balandia Noëlla TV nazali vraiment na esengo ndenge na moni journaliste azoko tuna Koffi vraiment ndenge azoko répondre, ndenge azoko défendre bana na ye, et surtout azoko défendre Diddy Stone na nyonso euti koleka na humiliation nyonso na réseaux sociaux, mais azo défendre ye comme rien n'était. Bandeko na nga vraiment natoni na esengo azali papa modèle, ata mabe na ye eza ndenge nini bandeko na nga tobosana yango parce que ezambala liboso te po aya ko défendre Diddy Stone parce que alingi ye na motema na ye moko, parce que alobaki ke Diddy Stone c'est moi, c'est mon sang. Franchement batata nyonso soki bozalaki kaka neti Koffi na mabe na ye te totala mabe te na ndenge ako défendre bana. J'espère que ako défendre kaka Diddy Stone te, c'est que ako défendre bana na ye nyonso, parce que journaliste atuni ye oza na bana combien, alobi aza na bana 11. Donc na bana 11 wana Diddy Stone aza na 4. Donc azoko défendre ye alingi Diddy Stone azala modèle na azala modèle, donc apesa ye esengo oye alingi. Franchement chapeau vraiment Koffi, chapeau. Diddy Stone na part na yo pe vraiment zwa maïtia na kati ya 20 ezala ekiti emati, ezala omoni papa na yo azosala ba délire na ye na mwasi na ye beta kara ma sœur. Ma fille beta kara ekosala yo eloko te, ekobakisa yo pe eloko moko te. Koffi azali papa na yo, ye moko akosala choix na mutu oye alingi akopona azala mwasi na ye. Yo moto o décider te parce que aza mobali. Donc soki esimbi na mama na yo te eza problème te, eza fin du monde te. Mama na bino pe aza na vie ezoko continuer comme pe akoki kozwa mobali na ye pe abali, eza problème te. Ezali kaka un peu conseil gratuit nazopesa yo, ata omoni papa na yo azosala ba délire na ye, azopesa ba bisou na ye, azosala n'importe quoi na ye na télé, tika ye aza star ye moko ayebi pourquoi azosala bongo. Ya susu te pona koloba kobimisa susu maloba eko blesser papa na yo, ekosala bien te, ezoko dîner kaka papa na yo. Tala yo moko soki azalaki papa mosusu alinga jamais aya ko défendre na ndenge a défendre na yo bongo na télé. Vraiment azali papa modèle, azali papa ya malamu pona bino. Vraiment azobomba bino ndenge balobaka ke lolenge soso abombaka bana na ye, vraiment azobomba bino. Vraiment kuna chapeau na Koffi. Ata nzambe alinga pesa ye mikolo muke susu na mokili oyo, nzambe akobakisa ye susu mikolo mosusu parce que abimisi yango na cœur na ye. En plus azoloba ke azokolela na sombre, donc soki azali na kuku azolela, azondima pe te, nyonso ezobima boye.
akanisi mama na ye soki mama na ye azalaki mbele elingi ekoma ntina niveau boye te. Vraiment Didi Stone koblesse susu papa na yo boye te na réseaux sociaux ata omoni ke emati yo ntina cerveau emati ye ke moye osupporte eza te mama supporte kaka soki otangaka bible zwa bible etanga soki oyembaka zwa maboko banda kobondela nzambe vraiment bastar na biso ya Congo baza ebele te oyo badefandaka bana na bango lokola papa na bino adefandaka yo. Vraiment koya susu boye te mpona koya kosala bapik boye na réseaux sociaux mpona kosala mpona papa na yo mpo azala emilie mpo baemilie ye ekita ye mata boye Kofi wi asalaka mabe wana bango moko bayebi ndenge bakutanaka mabe wana me nyonso oyo ebimaka moke moke Kofi me tala ndenge azodefendre bino vraiment epesameli mutu nyonso te bapapa nyonso te. Epesi bapapa nyonso te ekitaka emataka ayaka moto liboso alobi stop na Didi Stone te bato nyonso bastopaka. Vraiment yo pe sala également lokola papa na yo azwa kodefendre yo yo pe zala silence zala yo mwana ye aza papa yo zala mwana soki ezala bapapa mosusu ya mitema mabe baokenda banzela mosusu ya koluka banzela mosusu me aza na bolingo aza na cœur aza vraiment cœur na yo aza vraiment na cœur na bino nyonso bana vraiment azali a félicité. Balandi ya Noela TV ngai na kopesa kaka mama wifa donc leki ya Kofi vraiment tala ndeko na ndenge azoloba soki mama na bino azalaki me yo ozali mwasi ate oza leki na ye me ozali na place ya mama oza mwana yo moto kosangisa bana yo moto kopesa bana conseil me osali yango te ndeko na yo ayo kokanisa mama na bino ça fait du mal mais eza problème te famille eza kaka famille. Normalement yo moto lingo sangisa bana nyonso tala neti mwana oyo ya mwasi soki nanu wana azokoloba ayebi Didi Stone te amonaka ye mpe kaka na tele ayebi kaka bongo or ke yo ozali tata mwasi yo moto lingo ozala ozokosangisa bana wana eza devoir na yo tala siko bana bazomiyebana te bana moto na moto baza éparpillé moto na moto na kwe na ye c'est pas bon eza travail na yo eza te mpo okota na baréseaux sociaux obanda komilakisa obanda kosala bavideo ya lakon oyo ezanga ntina olie olanda makambo ya ntina kosangisa bana ya kosangisa vraiment osangisa bana bayebana ndeko na yo aza na bomoi bokosala yango oyo bokozela kaka ndeko na bino bandeko na bino bakufi après bana babandi kobima ngai entel non c'est pas ça c'est le moment ya kosangisa bana ezali temps ya kosangisa bana yango oyo eza ya badistraction te ya kosala bavideo ya kosala bamona yo oza mokolo me ozomisala kena mizonga mwana moke okozonga mwana 15 ans te okozonga mwana 10 ans te le temps passe ne viendra plus des gens ozokokola déjà baride déjà ezobima ebimi déjà ozoke déjà soki 60 ans déjà c'est beaucoup na mwasi bozomisala kaka na makasi non eza kofanda olobi non nasangisa bana ya ndeko na nga ndeko na nga aza na bomoi nasangisa na bana na nga pete bayebanaka pe bien te basangana esala bien ndeko na aye koraisonner mama na nga soki azalaki peut-être Didi Stone alinga bima na télévision bongo te peut-être mama mi alinga benga Didi Stone stop wana papa na yo kosala bongo te ata balobi ke bakoko babondelaka bakoko na bango peut-être alinga pesa kokoko na ye conseil kosala boye te kobima susu boye na télévision te azali papa na yo papa na ye azokopesa honneur ke Didi Stone nga alingaki na bando envier Naomi Campbell donc na bano linga pe mwana na nga Didi Stone azala neti Naomi Campbell donc aleka ye susu quel honneur papa faut ozala fier na papa na yo bongo bazali ebele te baza papa ebele te ya bastar na biso bacongolais babana kopousse mwana boye bazokopousse yo boye baza ebele te vraiment papa na yo azali a félicité ata mabe na ye tie yango na kote bosana na yo yango papa na yo asala badelire na asala yo tika na yo etali ye na mama na yo eza ya yo te yo oza mwana moke ozosala pe vie na yo kipe vie na yo kokipe oyo ya papa na yo te mpona komona papa na yo aza na motema mabe na yo te papa na yo
vraiment aza fier pona yo yo pe ezala fier pona papa na yo ekosala bien vraiment la famille nazo kotia video oyo ya journaliste awuta kotuna Kofi ndenge a répondre pe vraiment pona nga na sepeli vraiment lolenge papa akoki kozala pona bana modèle ya bapapa il faut bazala na biso baafricain il faut bozala boye neti Kofi ata mabe na ye modèle faut tozwa modèle abongo ozo kodefendre mwana na yo mpo motu mosusu akoki koya koprofite te na nsima mpona kosala mwana yo mabe ke asali boya yo koprofite parce que ye moko deja aye koloba sikoyo yo okoya koprofite na mwana na ye ekosimba te sindi ya bato azwi na ye ber ya pamba donc ye ya bato aza na ye na problème te aza na innocent papa na ye moko moto alingi sindi aza na ye na problème te tata mwasi moto asali mpo ebima boye tata mwasi yo mosala na yo ezali sangisa nde bana tata mwasi kende kosangisa bana tika badelire oyo eza mpona yo te tata mwasi eza mpona yo te tika yango mpona basindi tika yango mpona bakofi moto aza star sindi ayembaka Diddy Stone azali modèle yo ezali yo te yo oza moto atele te yo oza wana mpo osangisa libota oza na place ya mama na ye oza na place ya mama Kofi parce que oza mama yo moto oza wana mpo osangisa oza wana te mpona obanda kokabola kaboye bakende kuna kaboye non oza mama moke ya mokolo azalaka te mama azali kaka mama la famille azotiela bino video ya Kofi boyoka ndenge azokodefendre bana na ye eza fier eza esengo bamusicien na biso mingi basalaka yango te basalaka yango te me ye azosala yango la famille boyoka yango mais il n'était pas présent à la maison. Tu vois, et toi, c'est quoi, toi, par rapport à tes enfants, ta situation? T'étais impliqué parce que je sais que t'as beaucoup d'enfants. Moi-même, mon papa était contre le fait qu'un de ses enfants touche à la musique. Moi, j'ai triché, je me suis débrouillé en rasant les murs, que je faisais ma guitare et tout, et ma mère était mon premier fan. Donc, c'est aussi à cause de ma maman que je suis... j'ai persisté dans l'exercice et Dieu sait si aujourd'hui ça payé et c'est comme ça que je l'ai dit, je leur ai dit que ma maman c'est je sais pas comment le dire, elle me manque terriblement. Peut-être que beaucoup de choses qui m'arrivent aujourd'hui c'est peut-être parce qu'elle n'est plus là. J'y pense quelquefois et dans le noir je verse une larme. Je l'aime ma maman à fond. Et l'aimer n'est pas assez, elle vit en moi, ma mamie, cette grande femme du Sénégal. C'est comme ça que je remercie mon ami Tidiane Souma de la Guinée, Conakry, qui a pensé à me faire faire dans quelques temps la tournée ouest africaine en hommage à toutes les mamans de l'ouest de l'Afrique, dans le Sénégal, d'où est originaire ma mère par son papa. Donc voilà, pour ce qui me concerne, je ne suis pas le meilleur papa du monde. Sur quel plan? Sur le fait que je suis beaucoup trop absent. Je ne vois pas mes enfants autant que j'aurais aimé par mon boulot. Et puis beaucoup de circonstances de la vie, le contexte. Réclame, publicité, pardon, bolimbisanga publicité, bozela eleka, bozela eleka. Nazala publicité eleka muke, pardon, la famille bolimbisanga. De la vie, le contexte actuel est compliqué pour moi, donc j'en ai plus qu'un pincement au cœur. Mais j'aime mes enfants, je les adore, je les aime vraiment du fond de mon cœur. C'est eux ma force, tout ce que je fais, c'est pour eux. Ils sont basés à qui, tes enfants? À Paris, là, derrière chez toi, là. Sarcelles, voilà. Mais j'en ai à Londres, j'en ai aussi à Paris, mais pas à la maison. Quoi. Donc tu dis, j'ai beaucoup d'enfants, j'en ai juste 11. En tout et pour tout. Une bénédiction. Voilà, merci. Toi-même, tu es un enfant, un grand enfant. Toi aussi. Voilà. Voilà. C'est beau. Moi, je suis le bébé de ma maman. C'est ça, exactement, mon pao. Et parmi tous ces enfants-là, il y a Diddy Stone. Ouais.
qu'on connaît un petit peu, qui défile ici et là. On a un visage familier. Moi, je sais que... Je lui souhaite la plus belle carrière qui soit. Moi, j'étais fan de Naomi Campbell. J'aimerais qu'elle fasse beaucoup mieux que Naomi Campbell. Et elle est douée. Elle est l'enfant de Kofi. Et c'est une enfant intelligente. Donc, j'ai confiance en elle. Je prie Dieu chaque jour, quel que soit le contexte, hein, quel que soit ce que les gens peuvent imaginer, pour qu'il ne lui arrive que le meilleur dans son parcours. Tout ce que je lui conseille, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas se précipiter, de bien discerner et de faire attention là où il met les pieds. Et c'est quoi ta relation avec elle? Parce qu'on sait qu'il y a quelque temps... Les relations de papa et de sa fille, point très bas. La relation dont on ne parle pas devant les caméras. Ouais. C'est parce que c'est personnel. Ouais. Ce que je dis, c'est déjà... Mais c'est bien, mais tu sais, encore une fois, tu sais, nous, c'est vraiment, c'est pas dans l'idée de laver le linge sale en public, pas du tout. Il y a pas de linge sale. Non. Absolument. Nous, ce qu'on veut, justement, c'est de comprendre. Parce que toi, aujourd'hui... Mais qu'est-ce que tu veux comprendre quand un papa te dit qu'il aime ses enfants et surtout... Mais c'est magnifique. Mais je te dis ça, Kofi, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu as ton train de vie. Aujourd'hui, tu sillonnes le globe. Aujourd'hui, tu as... Alors, tu veux savoir quoi? Dis-moi ce que tu veux savoir. Je te dis, aujourd'hui, toi, dans sa vie, est-ce que tu es impliqué? C'est ça que je suis en train de te dire. Vous savez, le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. On a beau faire des grimaces, des gymnastiques, sauter des haies, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur. Vous savez, souvent la bouche qui parle contredit le cœur. Souvent les gens, forcés par leur ego, par leur orgueil, disent des choses que le cœur regrette après. Voilà. Donc le plus important, c'est le cœur. Le cœur de l'homme doit être bon. Et moi, je pense pouvoir dire sans fausse modestie, les gens qui me connaissent bien le savent, je suis un mec franchement bien. Il m'arrive de me tromper et de fauter. Mais je suis, tout compte fait, je suis un mec vraiment bien. J'aide les gens, je propulse les gens, je donne avec cœur, j'ai la rancune inexistante, je pardonne facilement. Et puis voilà quoi, donc voilà. Et j'aime mes copains, je les aime vraiment, mes amis, je les aime vraiment. Voilà. Et parallèlement à tout ça, tu excelles encore une fois dans ta discipline au pays, t'es adulé, les gens t'aiment. Habituellement, on dit nul n'est prophète dans son pays. Moi, je suis prophète dans mon pays. C'est vrai? Ah oui. Vous savez, je sais pas, vous savez, quand tout le monde dans ton pays parle de toi, dans un sens ou dans l'autre, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Ça te maintient en vie. Ouais. Et de ce fait, Dieu est focus sur toi. Il dit, ah mais où est celui de mes fils dont on parle tant? Il a ses yeux braqués sur toi. Moi, je pense que c'est le cas si Dieu n'était pas avec moi. Je ne serais pas aujourd'hui ici. Tellement il y a des médisants, des mécréants, des méchants. Ceux-là qui veulent absolument la fin de la carrière de Kofi Olomide. Ils ne pensent pas à mes enfants. Ils ne pensent pas à mes arrières. Moi, je n'ai comme métier que ça. Je ne suis pas un truand, je ne suis pas un trafiquant, je ne suis pas un troubadour. Je suis un chanteur, un vrai, un auteur de chansons. Quelqu'un qui aime la musique, qui a la musique dans le sang. Et toi, pour toi, toute publicité est une bonne publicité? Non, j'ai jamais dit ça. Mais quand on parle de toi, ça veut dire que tu vaux quelque chose. Quand on parle de toi, il y a une adage chez moi qui dit qu'on jette la pierre à un arbre avec des fruits mûrs. Donc oui, c'est bon, mais aussi je ne m'attends pas à ce qu'on ne dise que du bien de moi. J'ai dit un jour là-bas, chez moi, où tu dis que je ne suis pas prophète, que si je n'avais pas été Kofi, moi-même, j'en voudrais à Kofi, parce que ça fait trop longtemps qu'il est Kofi, qu'il fait bien ce qu'il fait, et donc je le jalouserai aussi, parce que moi, je suis victime de beaucoup de jalousie quand même. Voyez-vous que c'est beau, hein, d'avoir... La famille boyoki ndenge Kofi a défendre mwana na ye, vraiment c'est fier, hein, vraiment naza vraiment très content na Kofi, vraiment c'est bien pona ko défendre mwana boye. Est-ce que ye kuna soki problème ye na mwana na yo bien na bana na yo oko sala pe boye. Bolanda pe exemple ya Kofi ekosala bino bien, surtout ba star na biso tomonaka ekitaka emataka awa, tomonaka
Gidiston atelemi wana okoyoka kuna Davina pe agola pe aye pe kuna okomona pe ba keina kuna ba ye pe kuna me okomona tomonaki Ferregola atelemaki pe alobi ke Davina c'est ma fille adefandaki pe mwana na ye Kofi pe pareil malgré tomonaki bakeina awa ndenge ekitaka emataka na papa na ye esimbaka te mais il faut toyeba kaka un jour bazali makila ya Fally Ipupa un jour bakoyokana pe kaka papa aza pe kaka papa na bango bakoyokana kaka bo excuse nga aza kaka papa wana eza kaka makele kaka ba réseaux sociaux basalaka bakabola bana kaka na papa na bango mais faut kozala kaka sage ndenge Kofi aza sage azoya kostope énergie nyonso bazokokita komata na kati ya réseaux sociaux ayaka kostope yango po bato bakanga minoko batika bana na bango calme parce que ezalaka bien te chaque fois boza kaka na dossier moko esalaka pe bien te na mutu mwana koya kosala eloko ya mabe oyo akanaki te mais vraiment Kofi osali bien vraiment ndenge oye kodefendre mwana na yo vraiment c'est bien na sepeli nango vraiment makasi na sepeli j'espère mutu nyonso pe oyo alandi oyo ayoki yango tosepeli pe toza elongo tosepeli eza bien papa ndenge azokodefendre bana na ye azodefendre mwana eza vraiment bien vraiment Lidiston pe na place na yo pe zala pe na respect na papa tika papa sala pe vi na ye donc c'est un peu ça la famille tolingaki tosola mwa eloko boyoka pe na mwa maloba oyo ya Kofi alobi pona ayebisa nyonso wana eza message po ayebisa ba chroniqueuse ayebisa ba journaliste ke bo stopper pona mwana na ngai aza mwana na ngai mwana nyonso asalaka mabe mwana nyonso soki asumbeli mama ye na obie papa na likolo ya liboko okata liboko wana te okosukola liboko eza ndenge moko lokola Lidiston ata ayo kolobela papa na ye ayo kofinga papa na ye akotikela kaka papa na ye makila wana ezokotambola na kati ya Lidiston yango ezotambola pe na kati ya Kofi yango wana ata asaliri ye akosala eloko moko te amisaliri ye moko donc c'est un peu ça mwana nde moto azalaki sage te eza problème te aza kaka mwana papa aye kolakisa sagesse na ye ke non aza mwana ata asali mabe aza kaka mwana donc biso nyonso tozwa baexemple ya boye bastar na biso bozwa baexemple ya boye kosala bien bokozala bien na bana na bino bokozala bien na basi na bino so bosala baexemple ya boye na bino pe badanseuse bostope pe bostope bino nyonso bobimaki ndenge bomonaki Lidiston na papa na ye kuna aye korépondre ale bino nyonso bobimi liboso kala wana bozalaka wapi maintenant aye kokanga bino munoko parce que po bobima susu te ale moto na moto azonga na kati ya libulu na ye place abimaki Kofi aye kokanga bino nyonso munoko c'est tout vraiment la famille nazalaki kaka na ndambo ya kopesa biso na pokwa oyo nazalaki nango yango na ye koloba awa vraiment nasepeli makasi merci la famille bao bakotala video na biso nyonso bokomona yango bolike bopartage boaime bosabone pe la famille ekosala biso bien très kitoko bolanda plus message ndenge Kofi azokoloba vraiment eza bien nga vraiment mpona nga nasepeli merci la famille natiki bino babutu malamu bapuka malamu bye bye la famille. Noëlla TV, abonnez-vous massivement. Yasika, Noëlla TV, eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te koyoka soni te kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso okokuta pondu soso misi ntaba misili ngulu mikungu alambaka mpe pakasa
S'abonner et pas de qu'on a biso Noëlla TV et poids